Tango ngai na moni batine ngai photo prophète mobali noir akamati mbwa ya mwasi alali na mbetu amati likolo na ye mbwa ya mwasi apanzi makolo abandi kosala rapport sexuel na ye pe a éjaculé et j'éclairé na lobby mokile komi na suka mokile komi na vers fin soki homosexuel kutu otoko koloba nyama na mutu bazo sangana et na kati na Italie mbwa mwasi moko mobali aboya ye alaka na mbwa na ye or que basaka rapport sexuel na mbwa ne basalaka mbwa sente mwasi wana ake na hôpital bakuta mikoba mbwa te basa ba kongola ba moni mbwa nyama na kati na nzoto na ye bakangi mama wana kino aboti makolo mutu maboko mutu elongi lokola nyama ale mwa suki boye mutagumba mbwe eloko ya motu ya yango yo oyo ka baimba yango ematsaka poto avion makambo nyonso yango alors soko néglige yango soko kati yango mo satata kaka mingi ba sexe Congo France Bisona bango bango na bisona bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo kitoko Congo France.com. Bonjour à vous chers internautes, merci beaucoup de nous suivre en ce moment sur www.congofrance.com avec le grand boss, monsieur Josué Lidi Pumba, la peau noire à la tête blanche. Je reçois encore pour vous le prophète Ngefa, Kane, ya rythme na biso tobaki chaque semaine to ma prophète Ngefa. Moi absent c'est ça il y a une semaine bolim biso nzoto pe et les marapé et récupérer des mikolo ya ngoto zongeli prophète Ngefa. Bonjour prophète Ngefa. Bonjour. Ndame pambola. Nakoya malamu poto kosula makambo Italie kosunga bato le kumu na sando ezonge pa nzambe. Merci beaucoup prophète Ngefa. Vous comprenez que prophète Ngefa il est vraiment fatigué, Nicolas a travaillé makasi. Donc boteni biso rigueur par rapport à Renate. Prophète Ngefa ba tebele ba bengai. Avant to kota na thème na biso na poser ma question. Ba tebele ba benga bi prophète Ngefa, il est qui pour critiquer les autres pasteurs? Na sa mutuka bato yon soti na critique na so critique. On moni mabe ya bato hein? Bible yé Moresoloba condamner les œuvres effectuées du démon. Nous avons critiqué Batouté. L'église de Tanzanie. Hein? Batulelo baza ndengo toye belaka na ba 80 ba 90 ne batu baza ko croire na évangile ba croire le soutien. Pourquoi fausseté koti? Pour tout réparer, il faut tout mabe ya batu wana. Parce que bateau mission na biso on ne fait pas la politique mission na biso même ba âme perdue bazon pas ya kolo je ne critique pas les gens oui pour nous lukiga ba pasteur on en personne mais yo ba on a télévision c'est que zo luka soki succès na on ba pasteur wana bazai ba orgueilleux soko bengi bango ba ko ya te ser Sarah Ramazani. Moi je te dis likambo le kwei na kati ya libota il faut to sangana mais to sabiso mon côté to sana ba vie tout ça na ba évêque tout ça na ba mutamutu bazali pourquoi ba bengi te basa non bango bazo encourager bazo pesa batoli bazo pesa moto oyo bato ba bebisa makata makambo ozomona to zala biso to kaka soni misala ba sala makawana moi je ne suis pas saint so na bina saint lokuta na apena ba défaut na nga na ko sabi mo ambeba na ngai na ko reparer na nzambe mais na ko linga na sambwisa nzambe polele te s'il y a la fausseté mabe na senga pardon pour na bi nzambe apesa ngai pema ouais c'est ça le problème je ne critique pas les gens to pesa ka batoli pe to yebisa ka bato ngai tango Denis sa na prison na bimake pas Denis Lesi na ebisi Denis le président le quoi likambo kwei o sala te bazo bimisa yo senga mokili pardon asenga ki pardon bato balimbisa ki hein asenga pardon bato tout balimbisa ki c'est ça le problème Denis Sandimi est-ce que monsieur Rondima c'est ça le problème les façon ya moto na moto non je ne critique pas les gens hein to so ba kameza makata mabe to bongisa pour biso la musulman te to so ba bouddhiste to so ba chrétien hein chrétien signifie Christ to so imiter Christ mais so to baby si Christ wana e ko sa malamu te lelo ba katra ba église ba to ba lembi ba to ngi ko sambela te ba ko to so ba question to ko sambela wapi to ko kende wapi parce que to ebite sika to so kende kati na yango oui ba faucon noir bazali
pour détruire l'église de Dieu. Nous sommes là pour nous corriger, non pour nous critiquer. Parce que nous avons sans tout est, moto a sans tout battu Yesu mulaksi malamu. Oko Yesu alisi bangabi malamu ezaka nzambe moko na sina mabele malamu sate. Romains 3 verset 10 le dit personne n'est juste devant Dieu. To mekaka malamu muke mais to kosa na performance kwa nzambe te. Soki bazolo baboye ezali erreur mingi mais bato bazolo bawana bato bazala bato misala mabe bangwana. Parce que moto na Christ a komona kele ko nazolo ba eza réalité. Nous sauvons l'œuvre de Dieu. Nous avons sauvé le corps de Christ. Donc to panza yango te. C'est ça le problème. Soki biso tozolo baté. Bango baba nini omoni ko baba tobate bango to baba ndenge moko il faut to loba ba yoka po ba ete na kati pe ya bato bato pe musu bazo défendre le christianisme bazali ce que prophète Ngefa est-ce que ça la réunion bino entre les pasteurs vous avez un président vous avez la réunion bon ba réunion ezali église de réveil nécessairement ezali na deux groupes tozali na groupe ya Kakenza tozali na groupe ya NRC ezo memana Denis Lesi. Ils ont l'église réveil, on a une personnalité juridique. Nous sommes une personnalité juridique. Hein? Une association. Hein? Mais une juridique, mais bango bazooka évêque principal et évêque président. Tant que qu'est-ce qu'il faut faire? Bango sa réunion, bango ba bengi si batuté. Et là on monte, bango pe silence na bango. Ce que biso to sani. To vandi. Suspendra pe bino. Ouais, so ki mbebe zali ba moni condition ya mabe ezali mingi, on peut te suspendre et puis bazui adjoint na yo ba lekisi a même makino to ko réparer kati nango. Loko l'église ezali ya famille, ezali église ya Nzambe te. Papa zalaki atikali mwana kotikala mwana na mabe na bosoto na salité ezali wana moyen motalongola bango azate soki ancien ou bien ba collège ba évêque balingi balo bango ayi bobima botikela biso église na biso alors bato balemba elongo l'église Nzambe ya catholique te catholique c'est la communauté ezali ko la protestante de la communauté ozomona église ya papa zalaki a du mwana che mwana kotia mwana et puis bazo ba clair église ezali ya biso ezali Nzambe te c'est ça que mabe ezoko il faut que ba protestant ezali ba communauté. Hein? Papa a titulé adjoint motomosu soki adjoint papa sali mabe alongwe adjoint a remplacer a même communauté nde omona ba droit mosusu pe ba vérité mosusu ekotamba mais ndenge tozo memaka boy église ya ba boutique na bandako na biso ayelo kama ngo matin ce que prophète Ngefa batuninga isusu ba bagyo yo likama ba bagyo na ebike banda kala mais bazo konzi ko tunanga ba bag prophète Ngefa la taille azo critiquer ka muninga boye ba baga la taille ba senso kilte première fois ba mona pasteur ati ba bag donc nakola ta bijou te pona ba bag na bango lokwa ba bag ngo eza minene boye te na tout première fois na ta ba bag na loba makambo ya ba bag yo kitiste soki nga nazaki yo kitiste mbe ba denosanga babi yo poza omoni ordinateur hein ezo contrôler ba site nyoso ba na science occulte na maison ténèbres ba contrôler ba réseau na bango nyoso c'est contrôler ba ko misanga libanda ya alobaka boye tala misala na ye tala azana maison boye nazali nulle part bag ça n'a rien à voir na lobaka banamba yango na simbi yo soki maji yango ezwa sara yango ba prophète simbi sara awe na simbi sara yango na zobisa yo na ko simbi sa bato to garde corps nga zoka yango na ko loba boye Bible zo bisa biso AG chapitre 2 8 l'or et l'argent appartient à Dieu. Ce qui l'or n'a argent en Zambie pourquoi nous avons à l'or et puis que ça m'a pas nani. Ce qui a été bag na et puis que ça m'a pas nani. Hein bag na na bomba mbongo. Ce qui mbongo ezati na teki na sombe l'or église na sali. Original. Ezali or original. Ezali or original. Ce qui na quel voyage ticket zangi na koteka yango na zombo. Ça n'a rien à voir avec misala bango ya molili ya mabe. Hein? Et ça n'a rien à voir avec le kamba bagyo pe na kotika pona bango te. Hein? O ba koloba baloba na bango yazo ko je moninga préfère ta bagyo yango na loba likambo ya bagyo na loba ça n'a rien à voir et important rien. Et puis deux bagyo za misala mabe za misala kisi. C'est bon. Modana na kisi motuka te. Obata obatama. Na bindako ezalaka te. Na matana moto ndenge bino zo mata. Na ozonga na makolo. E motina kisi yango ni. Ça n'a rien à voir. Bango batana kit c'est pour mona. Baso ba kit ba $100,000, baso kit ba $20,000 par kit. Ce sont des millionnaires parce que kit c'est beau takelo kwa ndengo wana. Batika ko la confusion na place likambo ezate. Si moi j'étais un okitiste, nazaki moto ya misala mabe, jamais na ko dénoncer makambo oyo. Jamais na ko dénoncer, son a dénoncé yango, il va aussi me dénoncer.
babita azalaka boy azana maison tel je suis innocent et puis nakotika bague pona bango te pona kolongola pe yango na tiki yango na kokosa nzambe bakosaka bato bakosaka nzambe te c'est ça prophète Ngefa babi ba église bani ba télémila suko par rapport à église et avenue moko moi na bandé bandela coin tu es venu tina suko moi 10 églises ma quel les autres déranger peuple pour na yo okolo bani par bon nakolo bango avant ba télémela l'église to boy te babanda ngo banda kala eza chute ya pouvoir mais botel les a partout à ou avenue moko combien d'hôtels combien de couses combien de ba couses ba bar ezawan batelema bango te ka ba église oyebi mosani église osala kana mboko église osala mosala munene na mboko ya kosakana te ils ont détruit pe ba couple belé toujours manqué ba pasteur et bazo bébé ça ba couple ba tout bazo comme ça ba bana ba orphelin de père et de mère au moins nazana kindoki ta comme lo ba moi nazana kindoki mona boy au moins maman sans esprit abengani mona comme chege la plupart ba chege bazo telengana na baba ce sont les pasteurs qui est-ce que bi sorcellerie ça sorcellerie ça tout ça sorcellerie mot français hein exact magie exact mon français non ça existe mais dans la façon oyo okolandela yango soki mona sorti o bengana ye hein oko travailler na ye o bondeli pona ye o lande ba kirdam o délivrer abiki pona ko bengana c'est très dangereux et très dangereux hein ozola nanga ba couple mosozo mona wana ba mona raté ce sont des rénales ba kosaka ba kosaka ba vision na bango ba mona raté pona ko panda couple bali ya mbongo na makambo esanga tina un moto na nzambe azalaka moto asangisaka mais apanzaka te yo kasi na église nga ba sorcier bazate hein na mikolo bana miki bazali mais na kotelema matin pona panza bango ngai moko na yebi mais na kosala mosanda masakati na nga na mabondeli po ici la kati na yango mais ce n'est pas ça pour ba panza bato basala boy non qui sorcellerie ezali bambaso bazobokela bato ezali gabandoki non ba pese bazoboka bato ni qui sorcellerie ezali hein mais nous sommes là pour to panza bango te to yamba bango yeso aki pona bato mabe mais o tozoko panza ezali malamu te yo lobi kaka bazo panza bato ba couple ba qui sorcellerie kulu na papi moto akateli to ekoi akei na parquet ba futi mbongo moto na bimi siko justice ba bakati nango te hein moi moto ayei ozomona iko iba biloko ba kena la police bo sambe ana condamnation yo bimi ba futi mbongo ba bimi si moto na ye o moninga na bisaki bino hein nga moto ba relation ozomona kaka ba église l'église n'a rien à voir avec ba tapage na bango na makambo église sambe na 2 heures du temps pam ba sambe les semaine plus de 4 fois 3 fois, biso sambera 3 fois. Et pas biso dans la mikanda. L'État pèse biso mikanda. Dans la mikanda conformément dans l'État. Ça n'a rien à voir avec yango. Soko moni boye, misala na bango ya politique et comme na suka ezo beba, yango bango batia maboko pe ba kokate. Ya mibale. Kabila le père tanga kotaki ya Barwande ba kota te ba comme na Kinshasa. O force ne netrezaki bango. C'est l'église. To kangi bango to tumi bango, c'est pas église. Hein? Ozomona Kabila le père alobi pauvre alobi 3 mois bofuta kurate maite amona ki ba Eve ozokanga rebelle na munduki ezoko kobeta te ezai force spirituelle pe Congo sozo bi kalelo grâce à Nzambe baluka guerre place au guerre ezate guerre spirituelle et goboma bango tout pont ba kokufa ba kolala la imbeto bala mukakate attention avec Dieu. Merci beaucoup prophète Ngefa tolo bela sous thème na biso ya mikolo et Zoé Makasi prophète Ngefa yomoro osa mieux placé pour nous expliquer nga likambo chez les blancs et comme non normal to bi que homosexuel ba homosexuel ba comme belé ba lesbien comme belé mais likambo ya ko bala na mutu na niama nde yango nde likambo so swali susu makasi tozo mona pena ke pour ça mokilongo comme sila ngata na mona rabongo isala nga nzoto malili hein pour ça mokile sila comment mutu akobala na niama au niveau kindoki sara eza kindoki te to komi na temps ya suka Sodoma na Gomora Nzambe abomaki yango a cause na basi bazako mamana mibani ya bayi ba mamana tango ngai na moni batine ngai photo prophète mobali noir akamati mbwa ya mwasi alali na mbeto amati likolo na ye mbwa ya mwasi apanzi makolo abandi ko sala rapport sexuel na ye pe a éjaculé et je pleurais na lobby mokile komi na suka mokile komi na vers fin soki homosexuel kutu otoko koloba nyama na mutu bazo sangana et na kati na Italie mbwa mwasi moko mobali aboya ye alaka na mbwa na ye or que basaka rapport sexuel na mbwa ne basalaka mbwa sente mwasi wana ake na hôpital bakuta mikoba mbwa te basa ba échographie moni mbwa nyama na kati na nzoto na ye bakangi mama wana kino aboti
aboti makolo mutu maboko mutu elongi lokola nyama allez moi suki boye mutagumba mbwe bakotiki na mokili batiki kola na mise na bango parce que ils ont accepté mokili komi na suka tokosala nini homosexuel comme quoi moko réel lesbienne réel organizambe salaki moi c'est un sexe différent pour ayebaki lelo to corriger nzambe yango zomona passe liwa ba malade ba makambo belé ezo makata mokili à cause de la biloko. Et nous sommes arrivés au temps de la fin. Jésus azoya pas comme l'église naé. Les homosexuels aussi, comité pas pasteur. Eh ba pasteur mingi ba homosexuel hein. Hein, la mona comme condition appelle dans le monde des ténèbres. Et homosexuel, pasteur ba homosexuel hein, bazali et bazo sentir yango c'est que normal. Mais na moni sango moko na Vatican, ayo sa démission naé, un homosexuel. Azui papa mongo abi na pesa Vatican nga na ngina bala papa yo. So boki sentiment na papa na Vatican les gars ba chaîne nyonso. Na ba 12 ba TV5 France 24 tout les kaki. So ki bo moni ndenge sentiment na kokana mwasi na ngao ya mobali oyo yango na kopesa démission to na kobalana sango akosala nini akotia bino basango bana makamona bandakala bango ba kobala te ba osala ba jewana na ba masse. Alors maman soko la ndi biloko na tout ba 6-7 signes attendent la fin nyonso ekoki mbala sima na évangile nanga na kotia 7 signes attendent de la fin bato bayeba na kati na site internet nanga. Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin et très soya. Merci beaucoup prophète Ngefa. Ngata na kama boye ça la grande to malili. Et ça la vraiment to malili prophète Ngefa. Chiko prophète Ngefa. Mutu mora tuningai. On les a pas mis ba tempe na lobelaka. Abala mwasi na ye. Abali mwasi na ye ba nyoko mi bazana pasi ba nyoko mi ti bangindi ba komi boye. Mais kokene ba voyage mobali moi si atikali kobima na lekina mobali aebite alimbisa ye to alimbise te. Bon pona ngai eza biloko effet naturel salemaka mabe homosexuel ba mabe lokwa ba lesbienne wana hein? Bon soki bon entre bango balé moko akoya ki amoureux na moninga soki leki na ite ou bien mwasi nga ndimi mwasi ndi alingaki leki na parce que biso bibali tolinga makamona ba grand frère hein bord na bango ko saka nango te petit frère batiaka pe miso batiaka miso penza mais mibali penza balinga ngo mingi ya mwasi nde mutasa kati na ye. Bible bisi biso na Matthieu 19 verset 1 à 20 soki akoki kolimbisa ye et puis abenga na petit frère ne wana etil ce qui est faux ceci lokola ba mamani bayokani bilengi libala na kosila te hein et comme quoi makamba bondoke koti na kati po akoka mwasi ya grand frère elengi koleka basi nyonso mwasi pe ya grand frère akoka mwana elengi koleka mibali nyonso parce que kindoke koti na kati c'est qui est là na bonzambe il faut okata ba lien soko moni ba lien on les na ba famille na il faut couper yango soki ko répudier ye parce que Bible lobi yango ko répudier moi soki to na fragment de lit ako répudier soki pe ko limbisa ya pinir ye ako limbisa ye wana etali ye moko parce que eloko nzambe asangisi mutako kabula ngote sauf nzambe na décision na ye hein parce que faut ba mabe uti wapi pe ekomi bopona nini mosusu ekomi ndenge ni mobali voyage moi si jeune abe na posa dikidiki diki on a besoin de ça quand il faut ver quand t'as pas capé elenga makembesi siko amoya ke na musika ta osani akweka ka place wana déjà sata koti na kati yango moni Paul azoloba na kati na mukanda na Corinthiens chapitre 4 verset 7 tikaite mwasi mobali mama mwasi na yo kinosuka osili sa elengi nyonso de peur que Satan akota akwena moto mosusu. Paul parle biso na 14 wana verset 7 verset 14 mwasi mobali tikaite o mama mwasi na yo kinosuka ayoka elengi tisuka de peur que Satan akota a détruit kati na biso yango mo mondele même azolamba soki posa mwasi na ye abenge viens kaka na cuisine wana basilani soki ayoki na douche kuna basilani ayoki kuna basepase balandi mikala na nzambe lokola biso ba noir toza orgueilleux nous avons beaucoup de femmes beaucoup de concubinage beaucoup de fiancés beaucoup de makango ata na sale boloko moko te ozopini mwasi na yo mwasi pe na makila na mai tango eloko na elekie moi musute bazana de sorte soki asali mabe te akosomba
banzoto ya mibali wana abana kotia ye moko ezali ebele awa mama moko ya pasteur alakisaka bachombo ti chombo ya monene ya mokusi ya monene diable parce que babenga ye bagegesi wana tolanda bango kati na bango te ezali kati na yango donc yango ebomaka couple parce que libala mpo mabe kota te c'est la sexualité et base ya sexualité nde production ya bana c'est là oyo babatelaka bonzoto libala za kuna oyo bayemba eloko ya motu ya yango yo oyo ka bayemba yango ematisaka poto avion makambo nyonso yango alors soki onéglige yango néglige soki otikati na yango moi satan atakaka mingi basexe il faut faire beaucoup d'attention na kati ya couple na kati ya basexe parce que ezobebisa kati na nga mpo na nga soki akolimbisa mwasi na piniri ye gloire à Dieu soki mpe akorepudie ye gloire à Dieu la décision ezali mpe ya moto mosusu te ezali mpe na ye. Merci beaucoup, Prophète Ngefa. Donc voilà, on est vraiment arrivé à la fin de cette émission. On a vu que vous savez la raming ici tout le thème au na Prophète Ngefa. Tous on est pendant ces scènes à chaque semaine. On a vu que volimbisa pendant. On a vu que le message au Prophète Ngefa l'obéla chaque semaine. Et c'est très important pour nous édifier le peuple. Très important pour édifier le peuple de Dieu. Très très important. Pour comprendre les lotés. Mais lobby, pour comprendre. Merci beaucoup, Prophète Ngefa. On est arrivé à la fin. Prophète Ngefa, ce qu'on peut, c'est mbote. Bon, mbote na pesa kaka na Yesu, na pesa mbote na nani. Et puis na pesa kaka na site na ngai bato ba abonné ngo ebele, site ya sika. Et puis na patron ya chaîne na bino, azaka motema malamu. Je crois que luganga pe ba abonné kuna. Okobeta www.johnngefa.tv.com okozwanga na YouTube. Okozwanga prophète John Ngefa ekobima ou bebeti John Ngefa TV ekobima ezale belé. Bato ba s'abonner belé parce que maté ya kwa biloko sara na kotenga na boss na yo soki na invité na chaîne na ngai to sa émission ayo ka mabete asina neka zo ba abonner zo kana sa sengi déjà pour le patron ayo ki yango eza mabete parce que biloko mosolo baka esungaka bato to ya détruire bato te nous venons pour aider les gens place mabezali bato ba bongisa na couple soki mwasi amoni mokongo mobali eza mabe baluka moya ko soyer yango na ndenge mabe yo pe mwasi soki omoni mobali nazo satisfaire de papa matisa moi dose moke boye pour libala e bongo kati nango so bobo na ba secret mabe pour dialogue na libala ezate dialogue ezala mo malamu pour être nzambe asunga apambola nzambe apambola numéro de téléphone nga pona kozwanga John 00243 89 610 49 41 au Moussou 00243 81 867 26 78 na mo mbunabino soki bozwanga na privé na ngai 00243 99 99 42 937 okozwanga pe na kosungola makambo ebele spirituellement physiquement tika ete nzambe na lola apambola ba diaspora nyonso apambola bino bozakuna pe apambola pe kimbuta na kombo na Yesu. Merci beaucoup apambola kimbuta. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir à tous les fans de www.congofrance.com. Ah sito mikolo nezo melisa ba tu pema ba tozolo ba mikolo site ba mikolo soko ebelo kote kanga munoko. Pardon. Soko ebelo kote kanga munoko ya. Donc voilà, on est vraiment arrivé à la fin de cette émission. J'espère que l'émission OECP Sibino Makas est édifiée Binope. Ma question nous se poser, on a posé Prophète Ngefa à répondre. J'espère qu'à répondre à tous les fans de Congo France. Moi même Linze Mamtema tous peuple Lambeto, ma maman que j'aime beaucoup. Niota Motema Laurent grand guitariste Nakata Rota, mon vieux Faustin Kababaré, mon vieux Christian Zola Nakata Nantes à Mokoza DHL. Ma grande sœur Igede Sakatre Gora Nakata Lille. Caps Kabasele Mukonzi Nakata Paris et Ramsès, le seul et l'unique. Il n'y a pas deux comme lui. Rien à dire. J'irais ma bien le moteur de recherche le plus rapidement à Londres solo. À notre grand manager Junior Boukson Boukaseba Boukasa. À mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin, Monsieur José Didi Pumba, le grand boss. Mon artiste Cédric Mobala Mouindou. Adana ma caméra pour avoir sur image à Boé. Des gros bisous à vous et abonnez-vous massivement sur Congo France Boza des suites. Au revoir et bye bye. Congo France. Site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congo France.com